ezaki ba vie ba opesa bana ba chance te ce qui est là comment on a linga fali ce qui est là comment ko fallait ayoka na rana inosbité les jours où fallait constater que inosbi a linga comme égal na ye c'est les jours où fallait à sans inosbi. OK. Ba vie ba opesa balé qui ba chance te parce que inosbi bien petit moko boye lokola atambolara na famille batala na simate bango ba mataka ba vie ba opesa bana ba chance te c'est pour cela que ba musicien bazobima ko bima na orchestre tozui kaka foi brigaz tozui héritier comment yo vie ozo mata makasi mais muto azala pembeni na yo aza vraiment azo matate a telema mais yo zo mata makasi ya solingo simba fitira lobby yo vie simba muto aza pembeni na pourquoi mo pa wa swana na baleki bo simba kawera sonti na nenga bien bo simba kawera sonti pardon OK non malembe sensibilisation makasi wana zo bete la société to simba kawera te ozala fana maison mère nazaka fana maison mère te bana bo moni na vie faut ko linga ka koloba vérité. OK wera son apimisi ba grand musicien. Salut chers internautes de partout où vous nous suivez à travers notre chaîne en direct Juka Télé News. La maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise, Aurélie Vangu, Balobi Mwasu Atika Mnena défaut. Là je vous souhaite déjà bienvenue dans notre émission Baeba Kenda Sango. Balobi Awa, Soro Kenda Sango te, Moyeba Yambayo. Ezalité parce que awa to respectera d'ontologie émission na biso Baeba Kenda Sango. Baeba Kenda Sango pour le na bipo na bino Juka de la presse mon na moi sur Kenda Sango. O na ba chaîne mycologique na okokete, okende bojika, ozonga bojika. Pour na nini a Kenda Sango awa ensemble na émission na biso to koyamba to kolobela mingi sur l'actualité. To moni biso surtout awa na réseaux sociaux ndenge vient na biso artiste na biso to ningara mingi na kombo ya Fally Ipupa à mobiliser batou, à sensibiliser batou plutôt que ba voter Prince Babia Oyo azalelo na événement mnene Oya best of the best over de comme organisaka en tout cas azo bois que ba faire rebelle to le mois pe wana to kota sous na solo Oyo sous ezo ça la succès na réseaux sociaux ya makambu ya ba comédie na biso omibale dinana Caleb Tukebana. Ensuite, on a Judith Kalanga pour développer un mouvement. Nous avons Judith Kalanga, Dengue Plateau, et Zalaka Koninga n'a que mal. Avant de faire Judith Maloba, la personne a un botte mingi na Baïbalanda, Rabso Mokin Mubimba. Ba fidèle abonné na biso. Auto ben ça ko benga bango ba étoile. En tout cas merci na bino, ba like na bino, ba commentaire na bino, surtout ba partage na bino et ça la Aurélie Vangu bien makasi. Wana tani mpanzi na moni papa ya bane belé Joseph Magloire. Kamata ya yo le sac on peut faire la kitila ngo mutu po et ça la rabso beta on commentaire ta on peut au partage ka la tali mpanzi na moni sous jus de kasoda ya poto. Balobi yo penza olandaka émission de début à la fin. Pour tout le monde a ba commentaire et la sera que yo penza Olanda kabiso molandi munene ya Juka Télé News. Voilà souhaité déjà ba o ba abonner na biso fidèle botika la fidèle ba nouveau temps on koto moni lien na biso s'abonner massivement commenter et puis ko bossa na te ko appuyer na cloche notification pour à chaque fois Juka Télé News azoko tsaka ba élément ba lien et comme la kayo loko la message. Fabrice mande derrière la caméra fongwa na caméra ou parce que on sentir déjà chaud dans l'émission oyo pour telanga na je dis ka la maman ya bana ebele qui je dis bonjour. Bonjour Aurélie Vangu, la maman des garçons. Bonjour Naba Étoile, il y a Juka TV News. Bonjour Naba Vrenanga. On a zomona papa Joseph Magloire, Azanga Kati, Aza parmi équipe ya Juka Télévision. Je sais pourquoi j'ai dit ça parce que Aza wana soutien Arabiso. Tango biso to tia keloko, yazanga muto liboso au moins na page na déjà ça partagé. Azaka muto liboso ya ko soutenir biso d'une manière d'une autre. Il nous a jamais laissé, il est là. Début jusqu'à la fin, on est toujours avec papa Joseph Magloire. Merci na papa JDK noko international. Merci na ba maman nyoso balandanga ba maman ya poto. Ba o ba ya kaka ko tia commentaire na futa kananga eloko te. Ba ya kaka ba tia commentaire na bango. Félicitations et merci beaucoup. L'équipe technique na Mobimba. Baza wana butupe moi
bazo sala toujours que to servir bino malgré to comité to za ba bébé mais tozo bunda potokola tozo tambola parce que nzelango eza mulai bino moko boyebi eza facilité merci pe na famille na nga mobimba libota na ngai mobimba merci na ba balinga ka biso merci pe na ba balinga biso te me bolanda biso merci beaucoup merci na yo mutu pe ozwa katan olandina na émission nanga après okomelinga commentaire au finginga otuninga soki okobala kan merci beaucoup soki na sina bali fona yebisa yo merci beaucoup okotuna ka question on a ti okolembaka pour peut-être na sina bali peut-être na bali te c'est ma vie privée dès que na exposer vie nanga privé te na pesio occasion te okota na vie privée nanga merci beaucoup. OK, ma jusqu'à la ngato lobela sur l'actualité tout mon prince babia mwana ya ndona biso kuluto na biso babia oya tika biso lelo to moni na événement munene oya best of the best liko na ngo fali poupa azo sensibiliser bato po na match tsokolo ba ndeni na pesina no fali poupa merci beaucoup na pesi merci parce que balobaka geste no so malamu fo ba komisango OK mais nazo na pasi na motema ya nini susu ma Judith prince babia ha mwana ya ancien musicien ya quartier latin aza mwana ya moko ya baibakenda sango OK toyoka biso nyonso sango ya bia ya babia eyokani na Afrique mobimba toyoka yango toyoka ba cri babia bimisa est-ce que Pobi Prince babia abima star fakende na best de best Prince babia abima star fakende na best de best non biso toyebi ke best de best eza ya ba débutant OK ba o baza na soutien te mais bazo tenter na tuni ndenge aigle à sensibilisation to voter to soutenir c'est bien est-ce que aigle na makoki na bozunzamba pesi asangisa kiti alobi pecho il faut to bimisaye pecho photo fulai pecho photo che maboko pecho photo PC science petit na ngai yaka na memo na studio na Paris en tout cas parce que na best de best c'est qu'on risque pe aller kamate est-ce que zala ki me to mona kiawa akota kiti studio to mona kiawa yena vienjora babimise kutu album kitoko lianga mbanga ekebisika mokote ezotambola on dirait bachango na garage ziki bala moto bachango na garage na ebité soki za mascara soki za nini pour prince babia ba aider il faut pas les cannabis de best non pour déjà za kandule man liko na mwana pe ya moko est-ce que bozo kanisa ba chanson ba inosbi ba bimana ngonde nyoso bimana best de best ya ba inosbi na best de best ya lelo zo bino kutu ne ba ko apprendre nga keza best de best na bango ezala ya YouTube ezala te YouTube ayo boma masolo ya TV makasi parce que boyebi ke best de best za masolo ya TV OK so majabu ezwa ki temps parce que majabu achaki ba moyenje majabu akota ki partout na réseaux sociaux majabu akota ki partout na ba TV ne parlons même pas vraiment est-ce que pour Prince azala soutenir aujourd'hui il faut qu'il ne la best de best question en tout cas vraiment ils a passé message wana quand même bonne volonté wana ndenge fali pour pas alors c'est bien que attaquer na ba voisin moyen pour soutenir à part oyo à saler biso sensibilisation mais quand même la film so ka gagner ba ko pesa $25,000 pour fallait pesa $25,000 les élotes so ka gagner ba ko pesa $30,000 pour fallait pesa $30,000 na guise ya ko aider moi na ancien collègue na ye les élotes wana nde acte to linga to beta maboko ke na pesi yo $30,000 na produire yo fansa orchestre bimisa nzembo to sala biso nyonso tokosala na zwi penza clip ya Prince Babia ba moni yango na page officielle ya Fally Ipupa omoni façon ko aider muto yango wana bazwi penza clip o ya sali et fallait à télémi aller consommer aller télécharger ba wario ce qui ba wario bokende ko aimer bokende ko partager bokende ko s'abonner par Prince Babia waneza à vous ordre mokonzi c'est tout le monde qui va aller à la dans les médias c'est quoi le message wana pour la magie tout le monde a le quoi mascarade hypocrisie ton ndengene bon lokola déjà mutu lokola Fally Ipupa à 8 ans ya ko sala message wana ngana kolo ba na part na ye amoni que c'est une façon de soutenir so dans le but hypocrisie waneza mabe mais na mascarade bon mascarade na yebité
po ezali ko asali na volonté na ye asali yango apublie yango bato nyonso bamoni abi bo aider bo voter mais mutuna na ngeza best de best akopesa $25,000 veste de veste akopesa 10,000 pour na ba période ba énoncer zaki 25,000 est-ce que na période na bango pesa 25,000 vraiment ceux qui va payer 15,000 est-ce que 15,000 wana ba vie na ye ko banda na ye moko le king aza millionnaire akopesa mwana na ngote akopesa yango bon cela veut dire ba félicitations na eza bien mais là on a oloba ke ba vie ba pesa bana ba chance vraiment tout bon besoin de mikolo et là kozo salema awa ezaki ba vie ba pesa bana ba chance te ce que là comment on a linga fali ce que là comment ko fallait ayoka na rana inosbité les jours où fallait constater que inosbi a linga comme égal na ye c'est les jours où fallait à sans inosbi OK ba vie ba pesa balé qui ba chance te parce que inosbi bien petit moko boye lokola atambolara na famille batala na simate bango ba mataka ba vie ba opesa bana ba chance te c'est pour cela que ba musicien bazobima ko bima na orchestre tozui kaka Fabrigaz tozui héritier les restes tozui na nani bon bina filé ba histoire na ezebele rien à dire parenthèse tolongoli Fabrigaz tolongoli héritier parce que bango déjà bazala ba leader bazana nu ba ne pas ya boss na bango ngiama tozui Ferry azala déjà leader aza et pas ngiama mais ba o bazo bima lelo soka kangami na pire vie na ye mon côté a bimate OK soki pe abimi soutien za ya makasti comment yo vie o mata makasi mais mutu akangama na yo tika na se en tout cas vraiment eza vraiment pas comment yo vie ozo mata makasi mais mutu azala pembeni na yo aza vraiment azo matate a telema mais yo zo mata makasi yaya solingo simba fitira lobby yo vie simba mutu aza pembeni na pourquoi mo pa wa swana na baleki leadership surtout c'est dans makila leadership ba vie balingi bana ba matate OK yango na lobaka yango na lobaka bo finga na bino batu mengia ma bo simba raete tandeni amutus non attention bo simba kawera sonti na nenga bien bo simba kawera sonti pardon OK non malembe sensibilisation makasi wana zo bete la société to simba kawera te aux la fin na maison mais nazaka fana maison mère te bale bomoni na vie faut ko linga ka koloba vérité OK Werason abimisi ba grand musicien Werason akangeli porte pas mutu te sérieux là vraiment faut le dire ma Judith tu as raison à part Werason yo bimisela ngai musicien ya Congo ya RDC ko banana ba luambo apali madilu nani abimisa musicien akenda sango ça la paix ba succès liko non ba VIP na YouTube ezaka wera makenda et puis baza combien ba benga bango ba leader combien tanga bango ba sebele ba 6 Werason a pesa bana chance mais ana ba orchestre msusoko leki kanyanka puwa umukamate baki apale orchestre mso kwa ipenda vous comprenez OK penda boy puwa umukamate olimwe to pesa ka Werason respect bon vena biso pe fa Kofi Olomide ba fali papa ba bima kuna bimisa pe bango nani ye moko ye moko Gibson pe ba grand musique oh yo kapenda ba grand musicien fali kuta hotel mate baza ba koma ba cimetière à poto ba mo sanzongo papa nzongo histoire paye bana te voix wana ekota na ngoma ye to yeba na ngote vraiment donc à part fali nani azate mais lelo wera na bakoko puis bakoko ba sala kombo tango otanga ki kombo bina file za susa wapi bina file aboya ka papa ne ma reconnaître ka Werason vraiment si quoi benga ka Werason koko par rapport à nani il fallait qu'elle leke pas Fabrigaz za mwana Werason vraiment école si quoi loko wana ba vie ba opesa ka bana na bango ba chance te
ba pesa pe ba petio ba bota malilo ba chance so monika petio otombo mabiyo yo nanga to ko mandenge moko yo place nga na fréquenta ka yo nanga to kutana te nga na niveau na hotel petio ba lobi vient na ngai place on okuta nga pe to zana yo petio lobi petio ko mo mankinga respect mais so fandi bi otali mais petio jour moko ta finga vie oyo mais comment ba benga petio impoli yani kambwa ki impolite petio olingo tikala na kona ya kipetite petio olinga ka kokendo ko affronter grand place à ba grand makambo baby makambo bandi début du commencement ikolo nango keto ekotaka te ekoti suka na masolo en tout cas rien à dire omoni nyonso la musi makambo za nini histoire à prince babi na place babi ba yo salele vidéo bavie balinga bapese petit na biso zwa $15,000 même côté studio to côté studio biso moko to partager yango batata na ye biso moko batata na yo ale vieux to ke petit na ngana oke sala concert na Côte d'Ivoire yaka yo ndo zala ba musicien bafungolaka fungola na public na ngeye ba yo ngamo na soutenir yo 100%. Est-ce que Prince Baba koleka na best de best akoleka vraiment Ye akoleka na best de best. Non, vraiment. Akoleka de best de. Na yo ke la kisinjora. Mais na ba musicien c'est honteux hein. Na yo ke la kisinjora mawa pourquoi? Kisinjora na monaki hausinga Koffi Olomide pardon. Oh. Abi azongi quartier latin. Koffi Olomide alimbisa ye aza papa na yazongi ndako na bango. Na yo ke la kema pourquoi? On est tout na pourquoi que la qui Vienjora aza ko se distraire et puis ko détruire carrière mais bien sûr Vienjora aza déjà na position Vienjora na mapango Vienjora na position lelo akoza na pia kateki ata lupango moko ana 100,000 ya facilement akolo bakena zuika buko ya lupango na kena ngona bank ana 50,000 ya facilité ka lelo ndenga koti yango bake batali place lupango eza moyeba wanga nango eza te bakamati mbongo bapesie mais Karine ezukufa ana balbum oyo lelo eza parteur ye moko azo yeba position te ye moko azo yeba te eloko nini azo kolinga azo yeba te eloko nini azo linga lelo zawa lobe ozawa lelo fingi oyo lobe okumisio yo et puis na nyonso wana bazo kende ko etufe na hérité ozongeli ko bazo kende ko etufe yo bande na jibe bazo kende ko etufe yo aussi ça mission tu comme la babine filé tu comme la babine filé et ça la paiement non se peut ça bengi ya kesus et ça la passe paiement non se bi lokola za kantouré na famille na ye ezaka moi passer po bato mususu balobela ye mwana na famille na ye yango moko so tali na ba story ya bandeko na yo ba chaka banzembo leki na bango famille wana ba yebi ko garder bomengo famille en tout cas mais tout le monde récemment tout le monde pasteur Lité Yakanda aye ko senga maman Sylvie Mapata oyo azali mwasi ya Werason le roi de la forêt ayebisa papa alimbisa yema jusqu'à la message ane yozo konde. Merci beaucoup omoni ndenge tozaboye yana ba biloko mosusu toko sala na biloko mosusu toko sala te nini yepe kombo na héritier ngana yeba ka Lité Yakanda mais héritier ngana yebi parce que c'est le fils de notre père na yebi très bien succès to appel ya cheno ya pajo et tromper motote OK héritier à côté les mata fingangiama te atozolo bela aigle zala na balimiti ko tushingia mate na batu musu batu shabango te ye moko alobaka omoninga nana ba fanatiki ya catégorie nyonso wana kosa te OK na bana machine maison mère bato asirage maison mère bateki mai maison mère ba honorable ba ministre ba président maison mère à cité et puis muto azana ba fanatique internet te mais personnel ba ya kapenza ba telemi boy tindindindi Werason wana wanga nango te vraiment tindindindi Werason ana ba fanatique visible azana besoin luka bango te bango moko ba milukela ka bango na ebite so eza kisa kenda kozwa wapi ana ba fanatique roboté te yana batu ana batu peza ya bomoi ba bivraka
na ba mama mibimba omona penza ko kwa amona kate mais soka yoki na tebe nzembo we lutika nzembo lutika nzembo ya mwana c'est tout zenga luketu mama en tout cas wana penza akenda ko lamusa bandundu mobimba vraiment alors pour na héritier mbala sima salelo kwa héritier était à Kanda pour la précision ba bolanda biso mbala sima ko salelo ko salate c'est honte pour na yo c'est honte. Bien sûr, au beleli maman Sylvie, à senga papa limbisa yo, bien sûr, papa ko limbisa yo, c'est bien, mais tout ça n'a pas de limite. Et après c'est quoi? Aux autres après, est-ce que muto finga kaza muninga na yo? Est-ce que muto finga kaza muninga na yo? Est-ce que lelo soko moni fali pembe na wera soni o sani? Tika na soni. Il y a des femmes qui ont conseillé à Batebele, ceux qui ont un moto, à ceux qui ont un moto, à l'église, au milieu du village. Parce que, pour éviter qu'est-ce que l'avenir nous réserve. L'avenir nous réserve beaucoup de choses. Au contraire, ce qu'on lingi, au sein de l'eau, Isaac Luka, plutôt atmosphère moko ya paix entre les deux. Ce qu'on dit que aux une capacité à coloquer atmosphère à paix alors à la église au milieu du du village pardon de peur que lobby et comme la yo li kamsusu et comme l'opé soni on va kotala batu soni longi boye té c'est ça que je conseille même na batu eza bongo soko sali bongo okomona okoyana okozala na soni okokotala lisusu batu penza ne longi té kandenge yo moko cholo parce que ekozala soni pe passe parce que makamu mususu okoko gérer angote okokotala angote ezala mawa mingi na soni yango tozonga na sujet na biso parce que na moni technicien zo biso to komi na suka ya mutu yeza que ba soutenir eti na suka mais lelo suko soka bimi e ko senga sala carrière carrière wana c'est que soutenir eti na suka tete ngo zali na mo 25,000 na ya modèle ya poche wala ba boya ka bacha maboko soki kongola linga va asunga mutu za na mo apana yo ayaki alansaki Vodacom best de best Amimi non subina États-Unis. Babimi c'est ce qui single, ce qui album moko. Est-ce que ce qui a connu, ce qui connu. Azala ki wana pona inos bi ka ndenge bakenda kitango mwana zongi histoire ya connu na inos bi suki wana. Abupia. Et suki wana. Inos bi wa komi lelo za bo capacité na ye na famille na ye. Vraiment. Na makasi na ye moko et puis destin na ye yebisa ke yo zala boye. Yo okolonga mwana vie ya passe yo okokoma mwana vie ya malamu yo ndenge zabo ko simba bomengo vraiment de même avec Gezmawiti asa ko pumbwa ye moko bato e Vodacom a produiaki bazo pumbwa bango moko siko tango bomemi ye bobo yebisi bato ba voter to voter bien makasi après to ko soutenir après et pourtant na place bo memaye kuna bolinga ki bo place azokende kuna zo l'exatan ezata o bolinga bo kotsembala moko na studio vraiment peu bloqué on fait sur 14 ezata bolinga bo kotse na studio secret moko kaka studio za moko abimi sisembo na ye fale achango na page njora chango na page mama na yache mama na yakomi olobelango mama na yache azoyemba bachelenze komo salema na TikTok mwana yeba na rate ayebani mais c'est pas banze mon été ba c'est pas nango vous comprenez yango ndelinga kezala moya ko soutenir mais to boite acte et glasali asali bien a soutenir mais soutien oyo etikala pona awate etikala pona libela na suka na ngana ko ba ke ba vie ba pesa ba petit ba chance ba pesa ba petit ba chance ba tika ko étouffer bana miki parce que lelo ba ozalate omoni ba wera ba komi na ba 50 quelque OK omoni concert na bango bien sûr ba betaki mais ba betaki lokola ndenge bazala raté OK parce que baza batata tala nanu bingambe ya basi batelemisaki bingombe ya ba papa batelemisaki bana na bango yozo kanisa bana ya bongo batata ya basi bakolisi bana bongo bakozala ka bana mike non parce que bakoli ça veut dire que lelo yo kozala lisute o leka tika venir mususu briller tika génération mususu briller tika et puis ceux qui bozami balé misatu bozo mataka libanda mboka etombola le tomo parce que biso tozaka na chance ko yemba na ba français to yemba na lingala mais so zamba sali biso grâce to yoka na libanda mboka
eza kitoko makasi. Vraiment, merci beaucoup. Eza kitoko makasi. To les cas en passant, hein, parce que on a qui ont déjà na annonce na biso ma Judith Kalanga. Quand tout beta du solo, parce que on a qui ont déjà na annonce les cambo ils ont les cas entre ba comédien na biso mi balé Dinana na ex-président na Caleb Toukibana. Est-ce que vraiment eza réel? Tout le monde qui réellement na émission de qu'on a biso le nom m'échappe. Ndenge yemoko fa plutôt Caleb Toukibana a avoué que yena Dinana bazala qui monstre mbal. Est-ce que ça qui ne sert à bonne émission? Comme la Mouninga marché. Oh. Comme la Mouninga marché. Nalandi président Caleb au salasoni na Dinana yemoga au salasoni. Nalandi président Caleb. Et comme le système a mwakela bolingo ko sala kuduku. Bolingo ko pela kamoto. Tango ya kota koto. Si tu ya mobile, ye kanisi mobile wana kolekanga tena ko yebisa mobile wana ke ngai na zalaka na ye. Et puis na kolobaka ngona miso bato mobimba. Bolingo siko viele lo boaki. Abi yebaka. Tango yo zo banda makambo ko boya baninga. Asime yango tina suka. Yebaka na bolingo yo tango yo zalaka muto liboso ya koboya muninga asime yango tina suka ezate ke tango kokoma na suka yo banda kolobaka. Donc ça montre déjà que Dina na taboyaki. Dina na mutaboyaki puis Dina na banda kosaka na esprit na ye. Siko président lingaki Dina na makasi. Oh Jésus. On a ce dossier parce que ça dossier ya amoureux. Vraiment. Ya dossier ya bolingo. Na oyo ke la moi sur président Kaleba chena ndako mao. Na ndeni mtabali. Parce que mutima. Les guerres chez Dina. OK. Mutima. Tata mobimba ko makosala ba mwakela na TikTok. Tango zo banda makamba ko boya ka bolingo muto aliboso. Kendaka na ngoti na suka. C'est Dina na pesa makambo hein. Dina na koto yo pe na zimu tazwaki ngana valeur. Yo kokina ngaite. Na ebisa. Osuka likambo wapi et qui t'a compliqué toloka ki Dinana na ba dire quand tozo kaka bazo lo bakue yesoka boya ki président Caleb et ça parce que ça une éjaculation précoce est-ce que c'est solo to eza réel à lo ba na miso ba bien lo bien aussi koyo mais love na bango et puis nazo lo baboy président Caleb a le bien na basi nyonso baleki et pas président Caleb Dinana za mwasi na ya liboso Kolanda bien te. Oui, na yanda ki ko na bango tina depuis matadi. Baye na ngona Kinshasa. Muto asimbi Dinana kotie na Sinark yemoko. Alongoli bolingo la sita mimi on kata nini. Babali mami Dinana zawana. Kaka ndenge bafandisa ki Dinana yo zala wana ko bujete. Bilo nyonso Dinana osalisa biso eza ba aventure. Aomona biso lokwa ba petit. Oh. Po bafandisa ki na mami afandaki. Na oyo pe lokola yende mutabandaki makamba ko boya muninga ba ebisi ezala na nukawana na lakisa yoyo kansinga na mobile te na oke bala mwasi pona lakiso ke na mobile tinenga bazaba bafandisi ba ozonga baza bafandina mais aloba ki etango baboya na mami na sita ngaka zonga ya na mibila na boya ki bazonga na ki mama fandana yo kimia ponda babenga ke mwasi mokonzi pama. Ok, merci beaucoup, ma Judith Kalanga. Zaïka passant et pour toi annoncer qu'on a déjà l'annonce. Tout comme nous avons une émission d'Abisso, Fabrice de zoomer normal, Judith, après ça, un message, naïe, à ça, la moi synthèse par rapport à l'émission de message que vous allez ébelleter, merci ma chérie pour nous passer la parole. Message que vous allez ébelleter, message que vous allez encore, bah, viens vous passer ma petite chance. Ce qui est le prince Babia, à qui na best de best, c'est pour bino ba papa ne vous passer chance. So vous passer qui chance, vous n'avez pas simbe na luboko. Kindi na studio. Oh, bimi sanzembo biso mo ba vient na otoche lo voix sala featuring na vient na yo moko akenda sango acha yo maboko a pousser yo liboso album a liboso epesa na makambo après le reste et la nana sima mais le ko la ba vie ba na besoin na batika la kana top abino nyoso bozana kuna yo nani zala wana en tout cas ils ont passé to pesi merci na ba vie ba vrai na biso bo like bo commenter bo aimer to bata mokili biso toza ba analyste toza baranduste soki baranduste barankinerte to salaka analyse na biso telle que information ezalaka soko kie na ba plateau ya ba ivoirien na ba page ya ba ivoirien okukuta bango 5 ou 6 bazui sujet ya ba réalité ya ba star na bango ba chesi la table ba komi ko analyser mutu na mutazo pesa
avi na ye place wana okoyoka kofinga mama na yo tata na yo koko na yo tantinette na yo te kuna eza kopesa vite babandaka na ye kala te eza sikoyo conseil bolobi nini te conseil tokoyebisa ye abo atika azongela mwasi na ya bana atika azongela bapesaka bongo yango biso pe tosalaka yango peut-être biso tosalaka biso moko peut-être tosalaka bato mibale merci beaucoup na bato balinganga mingi merci na bino bobenganga mpona lekana ba émission na bino merci bino bato boconsidéranga merci na bino bosali onga na zala lelo malembe to koma parce que tout ça la course na mututé abonnez-vous massivement c'est une façon de soutenir JK Télévision merci na yo ma chérie merci beaucoup maman Judith Kala ngana na disposer to yamba tout ça la moi analyse oyo vraiment et ça linga plaisir makasi merci OK par là to komi na suka émission na biso bayeba kinda sango présenté toujours par la mbingazor de la presse congolaise Aurélie Vango la maman des garçons capables bino boki ma jusqu'à ngenga lobby de ko baksa exactement na pesi mbote mingi na beba soutenir Aurélie Vango de près ou de loin on a moni toute la famille Vango derrière Aurélie Vango en tout cas merci beaucoup na bino wana moni Clarisse Vango na kati à London City sans oublier Félix Mombele nouveau riche en tout cas d'ici là portez-vous bien et bye bye.